siko yo yemba Félix wazi kwa banzembo bila imba nzembo mo peuple azosenga nini nzemba ono yemba kuna yangwana peuple azosenga nini asa banzembo bele banzembo bela zana ngwa papa pardon to sauter masolo wana to sauter yango bato ba comprendre ngano linga non a perfectionner lisusu. OK donc on a autant avant beta stade il faut perfectionner lisusu pour bako cha Léopard boy hein bon boya oyemba mutu moko Léopard à Congo mutu moko ya ko défendre ba tche micro ba instrumentiste mususu guitariste mususu so ba travailler nzembo no yemba siko. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, merci fidèle internaute Bozola Nabiso partout dans le monde à travers tout le Belavi. Merci na Papi Gen tout le Belavi, tout le Belavi, tout le Belavi. Merci na Batunia Soboza connecté. Washington 4 fois prêtre les grands pays naminiques. Maître Chouambo Malembatable Namoni Patrick Landou, mon ami de tous les temps, de Max Maes l'homme invisible. Tu as mis Roi Pelé Lelo, Roi Pelé tout solo la masolo ya musique et pourquoi pas masolo ya mboka. Nyoso boye bango une émission à Lelo. Roi Boni. Malamu Zoé Matoko ndeko ya Papi Gen tout le Belavi. Mwana naye. Mwana yo mwana ya. Fait. Faut même mwana pour toi, tu gagnes l'argent. Hein? Bon, en tout cas Zoé Matoko tout le Belavi, tout le Belavi, tout le Belavi. Non, est-ce que nazala moninga na yo? Bon, ezala ngo moi koseka muke bon. Voilà. Qui vivra monera. Monera. Pourquoi pas vera? Te monera. Biso batu mouinu monera qui monera. To lingi vera te to vera trop. Si tu as indépendance na pasi. So to compare monera pour tout le monde clair pour na Congo. Voilà. Monera benza mundela bi qui vivra biso c'est monera. Vera en Europe. OK. Roi Pelé lobi qui vivra monera to indépendance na pasi. Bambition ezanine pour na Congo. Congo ezala na paix, le Congo France est en paix, Belgique est en paix, États-Unis est en paix, ba pays de l'Europe est en paix. OK. Pour néga Congo, ce Congo est malade, l'Afrique est malade. OK. Ce que tu suis ndaye mutumbula na Kakoko na ndaye mutumbula na Capitaine Kibonge na Kembo. OK. Tout le monde a beaucoup plus branché dans makambo pe ya ko bundela mboka ya politique. Pourquoi? Source na ngwezani. Makambo na lobo musicien ça en politique ça lokuta. Donc musicien peuple zo kufa yo ça en politique. Zo no beta na ba concert na ba Rwanda, ko ça na ambiance na bato ba menacer biso. Vous comprenez? OK. Vous avez un souci à peuple noté. Siko ngengo komi nango lelo ngengo to zwa na banane peuple ngo wana so ba bomi bango to banane ba komisa biso to tika o makambo musicien za politique za soute so za politique pourquoi to kena voter OK siko voter kanani tanto voter ki mutango te mais tanga cheka lar na bo beta ndule pano yembango weli alar na eme o ki mambo o voter ki na yete o comprend. En politique, c'est chez nous. Okay. Chez nous, tout ça en politique. Mais en politique, mais c'est en politique, c'est le kuta. C'est le kuta. Donc, on a pas politicien CC. Eh, bah le kuta. Bah fa quoi? Bah hypocrite. Donc, mais ça, c'est là qui fait la vérité, c'est là qui loin mon taboulé. Ok. Nandengeni. L'homme, c'est là qui, mutua eba que loambo. Asa penza zairo penza akufa pona ekolo akumisaka Mobutu akumisaka impère akumisaka peuple congolais ayembela pona Congo comme table Congo table ayemba Congo Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko. Voilà, vous comprenez? Nga salaka vocal batata bamama binemi botombola mandoki ya zwimbamo poto bunde tumba poto bunde l'école. C'est ça. Inspiration nini au travail la nzembo wana? Bon, motivation nini? Nzema pa na grand bowl ba travail nzembo wana pa ba baza ba hypocrite baza lukuta. Ba bangaka lumière ya roi. Ba tala nzembo wana
ngai comment est un garçon vieux ce garçon comment est Pascal Poba na Suzy Kaseya les trois mais batbaso ba jib bat mususu oh bamona bapetio balekela biso te biso to sala nzembo batrike bino batrika biso na nsima toke batiko trike Pascal Poba oloba nini donc nde nzembo wana c'est Suzy Marie-Paul Pascal Poba ok auteur compositeur oui ba idéologie de travail nzembo wana limité ok et pas Suzy voisin nanga ok bango balingolo bate bazo banga faut le makambo pas livre comment ya propre ya lukuta te voilà vous comprenez on dit bakoma mo buta botami na 1900 c'est combien c'est comme maman na boteke na 10 ans moi c'est la faux c'est ça voilà tozana roi Pelé avec roi ezalaka boy roi Pelé franc parler aux ana banga kate ozara motivé na nini papa naza motivé avec Dieu. Dieu veut la vérité baboma Jésus pour la vérité ok baboma lumbumba lelo pour la vérité azo se mindele vérité bini bo banga moni ko banga lelo ba reconnaître ta la gloire o bazue bemenero au président Facha Zuango ayena ngotia ba tche bazue même parti en tene yango ba yo chawa ba salé monument le véritable héros mais ça qui est monté yango na bitaka président Fachi ba reconnaître pe ba jo adagi na bango ok pas baza bango tout bazaka ba combattant vous comprenez ouais. Voilà. Toujours na roi Pelé Marie-Paul Tosolola. Alors lelo to mona na ba émission ozo mekempe ko tumba ndeko na Félix Oazé quoi mais auparavant ozaki bien na ye. Par rapport ya concert na stade lobi que non azana banzembo. Na tombite faut pas blaga. Ozo boya ye quoi. Ko beta stade te na banzembo. Ozo boya ye te. Ponga na yebi congolais ala zolo bawa Titi Mboyo ayebi ndule. Voilà. Hein? Francis Moti ayebi ndule Dede Mopasa ba député balé Eyadema oyibe Eyadema hein nan donc Eyadema ayebi ndule tuna tangi batawa ba vena ngaba batebele batijo changala surtout nanyo ya Bishop Mulu ayebi ndule Blaise ayebi ndule basé belé na kotanga mutu wa valeur oyebiete oyebe plita mutu wa valeur ayebindule vient ngai le président Jiponye ayebindule ba congolais matonge bandal matete lemba donc congolais penza ayebindule so en Afrique mutu ayebindule congolais siko kono yembela bango na stade nini Zebola spectacle ba style Michael Jackson ayemba wati yeba teka ayembi bata choral bayoki ndule après epesi bango esengo babini siko yo yemba Félix Oazé kwa banzembo bela yemba nzembo mo peuple azosenga nini nzemba ono yemba kuna yangwana peuple azosenga nini aza banzembo bele ba banzembo bela za na ngwa papa pardon to sauter masolo wana to sauter yango bato ba comprendre ngano lingaka non à perfectionner les sous. OK. Donc on a autant avant beta stade. Il faut perfectionner les sous pour bako cha leopard boy. Hein? Bon, boy oyemba mutu moko. Leopard à Congo. Mutu mo ya ko défendre ba tche micro ba instrumentiste mususu, guitariste mususu. So ba travailler nzemno yemba siko. Siko bazaba bazui net ba kusi John bazakari baba baswe bazui ba le mola bazui le mola net ba lamusu ba vie le kezo loance ba bazé belé bazui ba délé ya ngomba bazui ba mami lela bazé belé na kotanga ba belé bazui ba papi mboma voilà mamusu ba sala comme ba Congo comme na ngo corrompu au moins zo mutamoni même $100 oh mutu a aimé bien bino sakana donc change zate ba thème so bien yemba au moins des petits frères yemba qui ba mettre ba piano ba nini ba danger net petit nga fala yemba qui en président ya France ay danger bon siko ba congolais bino mo ba congolais tambo okenda kuna bono yoka nini bo
so boyoka pe bobini fimbo papa au sala ba jeter jeter c'est encouragé mais faut yebaka source faut yebaka koyemba nini nga bakobenga même na 5h du matin na pongi nazola nzela nzela nazoyemba déjà je compter ba point. OK. C'est ça. Nous créer déjà. Il ne faut pas déranger les gens qui sont des vrais artistes dans la vie. So basala ki yo pasteur, ou basala ki yo muta bureau, ou basala ki yo sala makama nzambe. Ça peut bien kaka. Faut pas ça ba venturier, mais ba te belé ba sala ba venture na ndule. Et belé. C'est peut-être ceux qui passent en moi ya bon na sala ga ndule. So basala ki auteur compositeur, ou pesa banzembo. Pesa banzembo. Donc tika la bongo. Tika la bongo. Bapesa ba papa wemba bapesa ba soza na vo yembe jera bapesa ki vivre la musique 18 chansons. OK. Ekoti yanzu benalata na moto ninyo kasakinga pona yokela mama. OK. Basenza ninyo kominyoko la nzoto boye senza malu senza. Voilà. Oh. Ponini okoma sekolela lelaka yo moko na kati ya butu bandima banze mwana avec vieux caisse non master fo ayemba vera mope banda kiti ayemba. OK. Ayemba danger a esprit le passe ayemba ka a sel pe album na yoka ba banze ba Dieu voit ba nzemba danger ayemba ba ngobila oye confortable aspirine batou mama bala pe monsieur kuva mbala monsieur pe bonga. OK. Bon selon moi ce que peuple ekuna ba yokani voilà d'abord on s'appelle ça bangote ça la débat lelo ba ko benga coupe du monde ba monsieur congolais premier classement du tozala. OK. Mais ba défenseur pe ba rozala bon ba défenseur na nenga ben trop poye kuna ben trop à danger. OK. Voilà ça c'est voilà. On comprend. Voilà. Parce que faut pas blaguer. Ceux qui nous les donc ngako tu bako chata ba chego bourgmestre. Oh. Na tika musicien pas comment. Peut-être pas comment gouverneur. Bourgmestre ba che bourgmestre. Donc atika na ndula zala na monde politique. Tala. Abundela Congo. Tala, faut pas. Et ça le rôle ndule pe mamse zo lela. Et ça na joueur mo azo bet, ozo classer kaka. Mais public zo maka a convaincre ba fanatique. Ti ba yo bet entraîner. Et comme il forçait. OK. Et comme il forçait. Donc dozo critiquer te, dozo fait sa courage. OK. Batanga na bango pe bazali. Ouais. Oui, bien que qui ça papa la Sakombi. Grand compositeur hein. OK. Sakombi nongo. OK. Zairwa zepe zairwa bon bim Sakombi. OK. Est-ce que va bien? A un plan Lamba bongisi, lamba chef inspiration, a participé à Babou, c'est bien besoin de 600 000. Voilà. Mais il y a l'homme mais la loi l'homme abîmé les maîtres. Abîmé les tout c'est belé. Yo mo ndeni. Oh non. Faut 60. Moi 500 tigala. Bandouliste. Yo ça dans la, aux ministre. Aux ministre déjà il y a RTNC, aux na la. Ça c'est est-ce que tu vas bien ngo? Mutaye masolo ka ngana bien papa yamba yebango, je que c'est que ndaiba, viera mako yebango. OK. Pas de yoga ngona ba grand prêtre, papa Vergis. Ayebisanga. Voilà. Donc basala ka ndule te. Na sentiment. Omoni bon, bandule na bango fu ba kena ba Côte d'Ivoire. Baluka capitaine na bango a Wile Longom. Yende na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ba vanda. Awate. Awa c'est la rumba, la consolation. OK. Rumba et toute sa mitema. Douceur. Douceur voilà bon. Ngala ebite, ngala za contre était c'est encouragé. Ça contre était. Naza contre était mais en tout cas, ngai sala nga passe. OK. Azaki mutu na nga na contribuer na carrière na ye. Oh. Beaucoup hein.
nga na contribuer na carrière na ye nzambe ka muta yebi ye mo pa yebi voilà oui nga na so ba conflit na vie rambo pona ye oh mais leo bayokana na bango bayokana siko baza ba aventurier una ndenge ni siko umoni tamakam na zolo bake entre bango dena ni nzambe vie rambo leli yango avance o ya komi nzambe donc satana nde wazi amoni o comprend ya leli avance o comprend vie rambo za mutu te oh abie na komi nzambe nzambe opesa ke pe beloge secret zalani elo ni bozala non na 4 entre yo na vie rambo za vie na nga ya 5h30 aza vie na nga c'est un vieux to vivre makambo ebele toyebani makambo ebele ok clique na bango ezalaki bavie Serge Kamitatu Mwika Son bavie na biso mosusu bakoma bajematifer babenga bajiquin babelgiquin bavana bandal staff wana bapopi mbale bajean Chibuku ocomprendre bavie Jean Chibuku parce que lelo makambo ezolekela vie rambo komona ke orchestre penza ndenge ezalaki eza sur bongo te ye trop sindi le cœur et puis tomoni ye na mama Alia makambo c'est comme ces simba lisu qu'est-ce qui se passe et tant que vie na nini ba pona nga na pesa ka vie na ka conseil bon aza musicien akoki ko sala oya alingi pas star ko sala pe alinga ka zulu ka masuba vie masuba cheka ok kwa journal depa mona ntika sikise aussi la akiti na metro e kangi ba metro nyonso ba bloquer ba metro nyonso journal ida sala panti timbila obibisa vous comprenez donc na sala kaka donc vie rambo bon aza mobali ya basien aza mobali ya basien so li otondite so monique kokite mikimela ka yo moko yo kasi soki ali yake ali aza mosa liboso yake hein ali aza mosali bastere so ba bébé la fille na bandal master ya mwasi ya Kester Marie France akenda pe yekuta kenda tika tu ba chaînette ba mama biloko to atika kena ye voilà donc soko koki yo li otondite tula mwisi ya zaza yo moko kende na yo vie ramba otila ka rambo atila ka gbepa atila ka mwana mama mi pauvre mama mi atila ka yana Didi atila ka petit frère ya Joniko donc tika la grand frère ya Serno à Londres wana moi papa Charlie donc changer bango te donc viens na la musique c'est comme ça voilà moi si oya ma cruise le la mère Amazon à mema azati bako kaka voilà mère Amazon avec non papa Wemba yeso ka cheko Kofi Olomide a comme troublé Fachake Antoine ake musala oluka Antoine so luka Kofi azala kata na lupango Kofi azate mutazala ka Antoine so yena kikoluka Kofi mema ba mikumba yo ndimi Kofi aza mema mikumba voilà mema mikumba na so olingi voilà wana za ba vie privée na ye so abali pe sindi mabeza te abala ne sindi papa Mbappé azalaki na ba momia on permettre à baler sindi mais so ka bale sindi mabeza mais so ka auto balette baza na baona sindi soki mère aki mais soki yo ke et par na ka ginde ka viera mazo baniko ya singa ki déjà divorce ngala za contre mela liate aza vraiment mi ye mo mi sengeli divorce là maman ka sengi divorce a memi sindi paquet kuna na mairie basali basolo ok comme confirmé moi c'est musicien so lingi musicien pas balaka ba musicien ba botate mère tete moi ça table avant na guinéen hein ok pas à garder valeur mbal na e so ba zo ba ko confia comme na ba makangu na balabala c'est que yo moi ça ndako zo ba na makambo zo otika trou so ba beka na téléphone te moni Kofi bo ba te Kofi boy na ngai akolukela ngambon po ya kotika na ndako nalia voilà c'est le roi Pelé tozana roi Pelé Marie-Paul toujours tout cela lelo nani penza zalaka fondateur ya Wenge El Paris vrai fondateur ya Wenge El Paris ngayo na vandia na docteur Zing ok docteur Zing Zong sili ko baksa te ko longa te ba collaborateur na biso zelaki Wabarikle na Francis Kalomba abuo pia
Est-ce que vous pouvez commander beaucoup de clan Moroboy? Nani alukara banani? Papa, tu es déjà banda qui ça sert. Tu es bien déjà. Tant tu es bani, tu coûtes de solo li, c'est Denis Moulamba. Après Denis Moulamba, Bobouli Yondela. Comprendre? Sili. Donc, Amanda Chan tout basé ba collaborateur. Papa, tu as toujours une question, oyebi me histoire bien. Même papi gagne à yebi. Vous comprenez? Hein? Ma gueule papi gagne à kin. Bon yebi te que non, on est paré ou ta poto. Tant que tu as tout le bossé, c'est manda zalaki. Oh, tu bêtes na ba inter, tu bêtes vanille inter, samedi inter, dimanche inter, plein à plein. Azalaki te. Il y a le commencement, il y a la fin. Voilà. Le commencement était qui? Le commencement était la parole. La parole était que c'est Dieu. Dans l'histoire, ils ont bon. Mais le commencement, c'est Marie pour les Zengzong. Ok. Oui. Les loyo aux anakin, au même presque Wenge El Paris et Zana Poto. Anakin aurait créé un mission Moussous. Est-ce que vous avez compté comme même bango sous na poto ou soit bango au tika la kakawa, soit au travers na ba mission kaya. Ceux qui ont cagé 5000 bateaux travail, ceux qui ont cagé 5000 non, bakende poto. Pourquoi pas bakende? Pas bazar peine bandé. On a bazar peine bateau linga ba mona bango bango bateau linga ba matin. Ba vivre pe le bateau vient na jui mise à disponibilité. Pesa ye. Ah, et bon pesa mise en disponibilité. Et pas comme a fallu. Ah. Bayo zala na keto na mtima pona ba mise. Non. So ko gite se ko yibu travaux te fali akokaki. OK. Fali c'est un bon musicien. Asagi na rigueur, talentueux. Tabala se ka tricona leader. Balati Verchach. Kachaka. Makambo bandi wana. Et sili. Donc c'est que vient ndimi ke petit na ngaza danger. Et puis nzembo zaki ya ye. Ah ya ye. Namna lobi moto a contredire nga azate mais viene rambo pe abakisa kaka ba masolo. Omonta comme ça ba vocal le kacha comme yema na ba nzembo na akas. Nzembo na ete. Nzembo zaka danger. Nous on cherche les bosseurs. Net ba misem su ba ba onda to ke kuna to bi matin ezo uma yum to pesa ka jibe mbon. Voilà. Yo zela ka temps. Siko temps ekoki album ebimite. Mal des matchs. Ebimite. Ebimite. Awa mizoka ndengwana changa ndengwana. Yebite za makam. C'est ça. Yo mano roi ezo umele père na mère ba pesa ngala. Hein? Na yebi stratégie no kenango. OK. Na yebi ni no sala. Soza na vitesse. Keno boto la fali e bonga. Ozo place. Ozo place total. To faire rigole. To faire to ba petit nango ba bibi ozo la place na bango. Bango ba mutu na mtaza na vitesse na ye. OK. Mutu na mutu ata na vitesse na ye. Lelo miseni pena sa la fierté ya roi pelé ndenge otala lelo boito na ba wenge bosa na faire rigole na quartier latin fali pupa tozong suna wenge berité watanabe. Parce que yo moko roi pelé miseni na sa la fierté na. Eza JDT. Moi on va botawa. Après ça beloge mingi pa ntone. Akenda bon. Après ça te mokile yebi. Yo ko changer histoire ndeni. Yo changer histoire ndeni. Pour yo karayi na ba media. Bino bo yo karayi ba mso bo yaki aboki après. Tato zaki na ba colère. Oya ba te mso na ba colère akolo ba bilobela. Mais soka zongi na nzela à comprendre. Hein? Voilà. Et là même si je quartier la tête ba bouda fiera mona lolenge na bango. Mais so ba moni fiera mbo viens na biso. Voilà. JDT na nzambe na lola na bat na se mte botaye wengel pare. OK. Poye ba na JDT. Kombo na pesa ki. Ngana Denis Moulamba. Ah bon? Oui, JDT. Comment on a dit Jacques? Parce que bien il y a Jacques. Et tu bino Nicolas Komi JDT. Ngana bakse sur J d'hiver. JDT d'après yo laxini. Ah, mais t'as là été ndenge zalaka. OK. Était zalaka ezongala moit.
na PCA de bakte sur J d'hiver. J d'hiver. J d'été, J d'hiver. OK. Donc partout à se retrouver. Donc accomplissement avec vieux Funaemba. Bon là n'a pas là il a pas na ti a télémiti na bipeto économique. PC moi kindo. Na PC pouvoir. To kepe to yekin. Azobina danger, makampe peut danger. Bogar lisus. Na il paraît kuna violence avec ça. OK. Yo tangela nga vilain mon il paraît. Tanga l'esprit a bien. Non. Aoyaka na deuxième. Tuna papier moi ça. Sans blague vraiment na El Paris ba Bogar ba la. Ngamoko Bogar. Zingzong Bogar. César Bogar. Depuis Bogar. JDT Moko Bogar. Manda chance. Bogar. Est-ce que yona Zingzong na za Bogar? Ngai. Ah OK. Nga zingi moi yebi. OK. So nga na 1 donc na 1 centime na leki. Donc il faut les 1 centime moi. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Naza Bogar. Miss Tonda. Yangana mobali ya batu ya. Hein? Maman pasteur. Donc maman pasteur moi sinaye donc. Donc alela ega so atalega zingzong abino. Akufimba mo. Kao. Voilà. Lelo yo falaki obimsa mutu na nzambe batanga akomone pa mbate. Voilà. Lelo falaki obimsa biso kimbombi. Azana famille Doli. Famille Doli. Doli. Papa na bangi major Doli na bandal. OK. Bon, basukara wana ba bagaza na famille Doli. Ba yebi déjà na bi Doli ba yebi comprendre déjà. Okay. Voilà, lelo tozelaka kimbombi ezupe moi temps mais tout moni directement au remplacer combo na mungungi. Vous comprendre que kimbombi eza combo moko ya demo ou comment? Vous sabino vous comprendre te. Mais ngasi ba comprendre faut balanda ka parole ya Marie Paul o ba yebi musique na parole ya piano. Jibe piano. Oui, dans le piano to yogide. Yo linga jibe. Non, pour tu belé monsieur qu'on rend piano ou to beta na. Ya piano. Conseil c'est piano pour ça conseil. Quand c'est ça piano yo ba beta. C'est matériel. Ya musique. Donc bon me marabata ba ndenge bini bozo même ba vitesse. C'est nous qui paye, c'est nous qui gère. Ngam na so yebake mukila oyo na bombi ngona. Bon tant ya sala qui na chemin de fer. Et puis maintenant, chemin de fer et oumeli. Nous peut ça à combien? Et oumeli a telle stratégie mamsous que non, hein? Et puis maintenant, et puis musique comment est pendant de ba protéger bazate. OK. Ba besoin comme faut mutua luka ba mbongo avant ça masolo. Netinga na sala ki mbombi. Na sala ki mbombi ti ba to kele comme mikili kuna to sala cop. To andulis même ba copela. OK. Ce que je fous dans sous bien te, ce sala sous bien te. Na bengi master na Jenny ndenge nini. Hein? L'Hollandais. Abia na riti so futa ba studio ke malembe ti moko na parler pe mera che ba master pe belé to so to ba msusu ba be otangi ngate. OK. Toujours continuer ça donc le producteur fois ça la point et ça la bana na ndenge lo lenge vitesse ezali. OK. So la recommé otala bana otala boyo forme les sous manga mebe. La recommune luke muke. Comprendre? Okay. So check la remo que ne vous dessus. Le babé on a kino mutada grave. So tindika tel na 6 heures na matin akati. So on a pression. Pression au sakana uti. So sani. Voilà. Au sani. Il faut changer directement combo par rapport à la réalité aux autres monde. Mbala moko otali la rango bon na descend na otika avance. Tant otika avance mamso mikoleleki. La reke perte. Changer mbamoro makambo. Ya omoni nzamba salaki mokili na lolenge na ye kole eloko. Satan li se faire zo welisa. Ayebika ko bebisa, mais bongisa total. Zéro. Tout le monde a ces derniers temps autant kombo nzambe mingi. Est-ce que vous avez tendance ya ko bongo ya ko changer rythme ma musique ou ndenga na yo wana ko changer rythme ndeto za wanga na yo. Yo yebaki olamuka lelo. To yebika ka olamuki. Oyote ba kufa na pongi baza. Batikali. Abeli ta kufika. Amana batali kutaba yakosa.
Moi je monte que ne pas nganga moko boye atano so ba club comme ko sa maka moko sa makam papa mutako kufana ate mazupe noko mona zakina nzambe te so zakina nzambe mais pas daete pas nzambe so zana ye o daete c'est ça à contredire peu démon donc les souffles de la vie te baga o chema kelo mele ba boki o dame uzongo mibwa kino na mbetu o dame le kola titi mboyo odame mais que olala siko avant olala faut cela va vraiment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit on reconnaître yeme nena lali awa nyongo na yo ngam nazana nyongo na yo donc batelanga naza mosumu personne n'est juste comme toi mawana yo kita l'homme nana cop moko son azuilar na olora pourcentage na yo na pesa atiki yo faze l'homme soko zuko bobosane donc qui est bon c'est Dieu donc le monde n'est pas méchant il ne faut pas condamner Dieu le monde est méchant okay. C'est les hommes de la terre méchants envers Dieu okay. Voilà tomo ki na biso na shit te okosi te roi ezabo est-ce qu'ayogi ayogite ayogi grand prêtre Francis Tijo Changala bon voyage nzamba za na contrôle ya kukunyo mwaka el chanto de Kimbantseke bamboke na yo lelo est-ce que toko mono un jour aux podium moko na wenge soit featuring wera ntona na jibe mpia na ba massa no misusu eza volonté nzambe weza maka nzambe okay weza maka nzambe tonga to zala mesimba kite turo bon loko les alaki bon eza maka nzambe voilà oui lelo bomela ndeko non chone moto to bozalaka na ba divergence papa luka masolo mususu oyoki te yom tozolo baba question na nga ba mais nabi yom tolomi abi luka lisolo mususu de wana to bomba ça c'est le passé so nazaki mutu mabe hein pourquoi ya komona nga c'est que mari pola ya malamu match sila OK sila luka lisolo mususu voilà lelo yo na baleki na étant que grand baleki nini ozomona bazo kende na carrière na bango bien to bazo résister kitoko ba petit ka tout bozo yoka bango bazo koba oya ozwa ampane na nzela velo chaîne katani azeli atika ba ya remorquer ye bo bazo konye ba continuer soza makasi ono kuta ba ona nzela musupe chaîne katani doubler ça les la course ya mboloko na lion na torti donc katani otikali okatani otikali torti ya mwana no akokane te asali plan na ye déjà azwi torti moko kokana ya chepe men arrivé toko banda course na Lubumbashi toya torti yo signé course na mbolo bobani Lubumbashi yo otikala Lubumbashi mais torti akoma kina abi tokotala voilà course bandi pas même 10 minutes torti abimi non chérie OK batme babeti maboko il fallait batuna akomi ndenge nini en tout cas torti tondimi ozi coupe mais toke procès o gagner na o mais toi sir na moto toza contenté siko mokile lingi lukuta OK on comprend ngwa voilà yana bike non tikela baye baza ba musicien o nzamba chapa ba musicien donc o bazo yemba bazo consoler mitema bato OK donc soko yemba kate en tout cas pesa ka bato ba nzembo ba reconnaître ka le pesa na ba mission o ba força ngo pe simba pe nana forcer simba bio pesa exemple tena tuni ngana yebi ngade muta força bon mutu pe a força e simba pe azaki na elikia o ngana yebi ka forcer simba pe ba nzembo eza fierambo OK e simba nzamba pambola e ayemba na maye na ye ayemba OK lelo zoka légende ya Koffi Olomide ozoka ngo bon na mwa légende mais nan pa na yana no kinze mnan te
parce que toujours mon ango vraiment sur le terrain zaté et l'album déjà bima qui est super moi temps promotion zaté comme promotion zaté album zo kanate message ni au PC tant que vient pure vient mais zo kanate ndeni yo bio yo kiango comme yo kanate c'est que zaté promotion zaté non mamsou bon na mona ba fiche mais depuis décembre le 25 les gens bon et oyo na kaka ezoka temps il faut bâtir la honte mais producteur musicien yo moko ye mo producteur aye ba ne o sa la pib na ya OK mais na mona ba intro na ye pe beta mo ba intro mo beta na ba nini bona ya kalati tata mobimba ye on est le cas déjà Viera Mboyogia salatu promotion ça mama kasi album yo nga pe na lansaki nanga qui vivra mon era mais nane bimi pe album mo nane bimi te singe tana sala masolo après ba changa ba pano pe na bandela en promotion voilà mais pendant les sabatika que non na cheki on peut ba kansa te oh azoko ko yemba sute so mungonga na yemba ya bino vous comprenez voilà au pesi batu ba blogo to ka na amanda di chaise oh akoka suko yemba te bon voix na yemba ki ya ba père na bino be ba mère na bino be ba noko na bino voilà obe ya papi gen tout le la vie voilà to comme na suka na ebité ba remerciement to programme eza au pesa ou soit comment programme eza ga non to uti ko so salle ba musicien oyo ba oyo ebi ke non na musicien na bogar na taka bien na ependa guerrier ya koyemba na roi ponga baso za guerrier nga guerrier yemba nanga ko banga no to ko na yemba deuxième fois roi o kalenga te o mona ki kene te kene toza koyemba na ye o animateur yo boy ozaki na maternité kasi ba kene baze belé ba kene na comédien bango nde baza komona ye hein le professeur kene donc bato tuni batel pari ba oyebisa yo un bon deuxième mais tozo yeba ne tozo kabana bien OK Bogar les gens catalogue ubimsara ba Bogar Charles Chaplin na kati Charles Chaplin mo yemba ka mo za lokola azuv mikola comme ça voix ya Carlito OK yemta yembi nini nzembo ya to yembi na bango Taera Bolingo voix mo zo akuna di mélancolique Charles Chaplin OK avec les Bogar mo bo petit Santiago mobile avec ya Tayer ya mobile Tayer à Bolingo mobile Tayer à Bolingo voilà moi ce n'est villa OK yo linga ba Tayer à Bolingo mikolo ba benge villa Tayer à Bolingo voilà toi ba tantaka tonga bamba po bozwa eza passe affaire donc moi ndeka libulu akole voilà ba remerciement ba dédicace to chipe na biso ba dédicace na PC pa ya ngamoko Cynthia petit moko Cynthia Barbara petit moko ya vrai boy kalaté Cynthia petit moko à danger bona base qui vivra mon era OK qui vivra mon era petit Cynthia qui vivra mon era Barbara OK donc masolo na pesi ba fan to el pari boje belé na pibiri ba fan to rabin toujours kochaka batu pa batebele lokola na kochaki yo koche batu na pesi petit na ngai mbala donc Patrick Mbala mbota trop na pesi su mbala na biso ya présidence OK master ya Buka Porte malgré ce qui vérité ce qui vérité te éviter Buka Porte qui n'a que formation mais elle fait ça que non à tout ça na aéroport la présidence à aéroport ça reste à vérifier je reste à vérifier yemuga benganga bon et oyebana OK donc na pesi ya yo le sélectionner Bogar mobo donc mutabanda kroko banda botama libuma mère tia zo vivre kroko na kroko voilà donc deux fois donc tout un programme ya El Paris programme El Paris zo salama mutu toi Emmanuel Paris mutu toi Emmanuel Paris na bo bazo kota bokota kana El Paris recrutement ngamona zo ya tano ko ya to bana recrutement parce que préparation ya ligue Wengel Paris à Kinshasa OK pour les que ça va parisien OK vous comprenez donc bendi ba batika kuno yena baona ki na bo basangani to beti cours de gré beti après cours ya bana nchuka ya BSS OK BSS c'est-à-dire
BSS babeti après to na cours de ya le Wengel Paris de Coco Mignon. OK. Et ba bébé, ba Coco Mignon. OK. Ba petit na ngai ba Ouragan, ba Baku, ba Jadis. Na petit na nga Atelangwa. Atelangwa. Combo. Ba c'est belé. Donc to beta ça la concert pour petit premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Ba petit wana ba ngomba yemba gimbombi. OK. Ba BSS. Voilà. Ba BSS na ba Coco Mignon, ba ngomba yemba Kimbombi. Faut ka choral. Voilà. Ba okinde. Ba okene o diriger bango. Na kanga bango wana na côté bango première, na côté bango Kundulubef. Papi Gene a hérité de Kundulubef. Voilà. To pèse na moi ça Papi Gene, moi ça Congo Erga. Mère Congo Erga. Ah! Ouais, merde. Na bosanité na pesi Mola. Les Mola. Le Mola ça Zakari Baba souhaite. Teddy Mola bambote na yo. Churamboma, maître Chura. Donc deux heures batté, on est à gauche bien à droite. Voilà. Donc aux alaki combattant IDP sa motema. Mageba yuma ba na Belgique, ba sala to timir bange ba yuma. Monde corrompu. Voilà. La tiki aux à l'aise. Voilà. Lelo qui vivra monera. Donc Churamboma toujours. To bosanité mobali ya mondele. Mobali ya mondele na yebi na compagne mobali ya mondele na moi c'est mobali deux fois té. Voilà. Il va comprendre déjà. Bon, c'est un peu Washington, le grand pays. Washington, le grand pays. Na minute. Au Konzamola. Il y a ça se au monde entier pour le moment. Donc il faut personne là Dede Mopassa toujours et y a des mamans Lukulasia, vous comprenez? Lukulasia, il y a des mamans. Donc petit nanga Koko, moi na colonel Ngampo, Moteke Mogoboe, toujours fidèle à Jekoko. Voilà. Vous comprenez? Merci. Bon, to pesi bana chango Didier Sono, Bogare Mombo ya chango. To pesi bino mbota trop. To pesi bon. Malgré. To pesi le général qui fait l'intérim. Donc toujours. Voilà. Diable Nousta. Diable Azate père aux alate. Voilà. Wengel Paris toujours. So oye. So ok. Wengel Paris reste tel qu'il est. Merci. Wengel Paris reste tel qu'il est. Merci Nabino Nyonso Bozaki connecté à Onato le Belavi. Bosane Moutunanga Tintin. Tintin Kak. De Willy Kosi. OK. Tintin au Congo. De Willy Kosi Tintin au Congo. Voilà. La bosanité babi ke talaka pe liboso, talaka pe sima. Roger Tsunga Weston qui vivra monera. Voilà. Merci na levier fondro varba komesa na ba bon séjour na yo na Paris. Ba mbote na batunya so bolandinga yi. Jacques Lungwana. Numéro 8. Soka pesika na 10. Bien côté. Bemba. Ministre de la Défense. 10. Soka dribble kaka soka pesika na 9. Fachi Béton. Ndaya Mutombola. Numéro 7. Vital Kamere. Voilà. Kembo. Donc, le pacificateur. Numéro 11, Mayanga Nakakoko. Ezananyo. Kazadi. OK. Miss Nabiso Kazadi. Milelina. Oya lingi ko vivre. Yende ya komona.
Beauté à 1000 étoiles yo bongwani moto. Moto a bolingo e bongwani rouge sang. Moto qui essaie d'embunzu popinzoli. Ezwa espace nyonso ya longi. Pona motema moto esengo ezangi ata mwa ebonga. Oh, qui vivra mon era. Mon era. Elobi Marie Poleo. Bawa bosepela kuna. Po miso na bino ekoma épargné. Ah, bo bakufa miso na bino ekoma épargné. Na babuzoba ya mokili. Na buchafu. Voilà. Qui vivra mon era. So lingo mona te senga liwa mikenelo na avant. Ok. Mais biso to tseka mbamba futo mona. To mona nyos. To nimika kama benama malam qui vivra mon era avec pachi béton. Ok. Boko pédaler. Ndae mutumbula. Bina filet, neuf bi marqué. Écoute. On va vous déboulonner. Avec Bemba. Eh, maman, nanga, kanga valise. Ma bécoute. Et puis, Kembo. Kamere Kembo. Soka boage doublé. Blue. Mayanga Zouango. Goudir. Peter Kazan. Peter Kazan. Bah, mon raison, c'est na 10. 10. Ah! Mutumbula. Boum! Filet kangami. Voilà. Merci, merci, merci. Abonnez-vous massivement et Bobenga toujours numéro Zawana. Publicité, contactez biso toujours tout le Belavi Zawana. Abonnez-vous aussi massivement à Africa Fast TV. Nakoti Katante. Tech. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!